Mangomba ya société civile, comité laïque ya coordination, Lucha Filimbi pe Congo Debout ba bengisaki lelo na échangeur ya limité na Kinshasa bo telemeli ya kondimama na Assemblée nationale ya Ronsard Malonda pona kokamba seni. UDPSP telemeli bondimami boye pe sengi balandina yango kokita obalabala jeudi le 9 juillet. La muka na ngambo na yango ezali kozela kopesa mokolo pona milulu ya botelemeli. Cour d'appel ya Paris esakoli non-lieu to tina mokote ya kokoba kolandela likambo litali bobomi bwa président Juvenal Habyarimana ya Rwanda na bobeti masasi na mpepo na ye mibu tukumi bale na motoba mileki. Mabota mabaye bakufaki na ntango mpepo ya Habyarimana ebetamaki masasi maboyi mokano mwango pe malobi makotelemela yango na bazuzi basusu. Mokano ya bazuzi mwango moboyi kolandela bayi nzinga ya président Paul Kagame pona bobomi monene to génocide ya Rwanda na 1994. Mbulamatari ya Portugal ebotoli pe epesi na mboka na yango Efasec Power Solutions kompani ya Isabel dos Santos eye ezali na nkokoso ya misolo uto bozwi ya mwana ya président ya kala ya Angola José Eduardo dos Santos mikangama. Bakonzi ba Portugal balingi babatela basali nkoto mibale na ndambo bazwami na kompani eye. Misalami ya bosembo mia Angola mikanga bozwi ya Isabel dos Santos na molongani waye moyi ekolo Congo démocratique syndicat dokolo. Lelo le 4 juillet mokolo mwali panda na Amerika mibukama mibale na tukuminei na minei uto bana ya mboka eye bamisikola na bokonzi ya baangele. Président Donald Trump akendaki pona yango na ngomba ya Rushmore esika bilongi bya banei kati na bakonzi bakala ya États-Unis bisonama na kopasola mabanga.